Nombola mungu sana. Mule bandila nzambe basinga nzambe. Atema ono sa diablo no songa. Ismu sablo kana bigote mama kula nzambe. Ete ministère na ikini busu nzambe. Pambola nzambe se badonda se bele nzambe. Nzambe se bele nzambe. Tete ono no so singa boy no nzambe. Ekuka nzambe la nzambe. Busu nzambe. Tete ono saki ya ukanga nzambe ba kufunga makombo na nzambe. Pambole basi bele nzambe tete skambongo nzambe tika ukanga ta mukete nzambe. Donc prophète mona wana azomela 10 litres ya mai mona oyo asalaka pipi après au moins 10 à 15 de fois ça la pipi. Donc ils ont vraiment maladie senga que il faut qu'il n'a pas hôpital ya minene pour que nous battons la qu'est-ce qu'on va avec l'enfant. Donc asa vraiment na maladie kati na nenga zona. Je crois que de Komoro ya mtia malamu amon mke c'est une maladie. Moi mke ba romela dili kamaite moi mke boye ko suba à chaque 10-15 minutes. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga ata butu ata na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso Yesu nanga wa mikolo nyonso yende ayebi bomoi nanga eya na butu eya na moye Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na papa na ngai ata nazali na mama na ngai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso ata nazali na yaya na ngai ata nazali na mobali na ngai akolinganga te lokola Yesu Yesu nanga wa mikolo nyonso oh ya 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 oh ya 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 apui nanga se oh ya ya tikanga na kangama na yo elika nanga makasi nanga Yesu elonga sema bilokota seyo Santinela la kate Yesu makasi abayebale naye Yesu nangani. Peu importe le temps que je traverse, peu importe le moment difficile, je ne te lâcherai pas. Naukanga makaka na yo
bazanga na nga nyonso ekasi Yesu te. Baba wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Baba wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, Yesu wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na babangu, hata ningekuwa na mamangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote, hata ningekuwa na mke wangu, hata ningekuwa na mume wangu, hata nichunga sawa na Yesu. Yesu wangu wa siku zote. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Akwenda ngase ya ya ya. Tikangana kanga mara yui. Oh Yesu nangase ya ya ya. Elikana ngase ya ya ya. Makasi nangase ya ya ya. Tikangana kanga mara yui. Naolemba te, car je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier et agira à mon problème. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus-Christ, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, ata butu ata na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo nyonso, yende ayebi bomoi nanga, eya na butu eya na moye. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na papa nangai, ata nazali na mama nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ata nazali na yaya nangai, ata nazali na mobali nangai, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga. Ça vraiment ébélé à travers le monde. Bonjour dans la biso na kati ya Nouvelle Tendance Télévision, mesdames et messieurs. Tozali awa na kati ya orphelinat, les cris des orphelins. C'est pas pour la première fois mon asso ça la descente awa. De temps à autre toyaka pona koya ko sunga bana, toyaka koya ko rendre visite na bana, même si quelque chose est até, mais à ta présence physique et ça là vraiment malamu mingi. Et partout boza ko tala biso na yabi que dans le temps à autre et ça la rabino pas si ko tala comment bana oya biso ba ko vivre na ba conditions moko boye. Est-ce que parents à koninga que non moi na vivre en condition moko boye ya malamu te et puis azana quelque chose mamsupe ozana mbongo te mais ça la bino mabe on ozana mbongo peut-être non je peut être occasion ko tinda te alors et que ça là vraiment malamu makasi to moni que non ba te belé ba sangani pona ko mettre main forte na bango pona ko sunga ban oyo ozala makitoko. Alors le lot c'est pas vraiment ce n'est pas étonnant, ils a likambo ya ko kamate, ils a vraiment bien
komona présence ya moko ya basa na nzambe na kati ya orphelinat nazalaki ya kolala bengi ngai papa dona nzambe oyo nga nasalelaka il faut nakutana na bana wana bano bazanga baboti na bango pe bazame bazande bipai na bipai. Prophète Henri aza moko ya basa na nzambe et il a décidé bon de laisser tout ce qu'il avait à faire. Azana makambo faut ko sala azana bisika faut ko kende mamoni que non. Aujourd'hui lelo na ko sala lelo côté na kende nulle part. Je vais terminer ma journée na bana wana. Na aussi sa journée na bana wana. Bana wana bakozanga atamo eloko akolia te atamo eloko akomela te présence nanga vraiment sali esengo makasi na kati ya ndaku na biso sali vraiment bien pour la présence topé visite ya prophète Henri. Alors prophète Henri auti kokoma na likotika basola mamuke nana papa na biso Aaron ozali papa mobokoli ya bana oyo nyonso papa oyo adopta bango bakosola muke esima na yango ne tokomeka mpe kotuna prophète Henri nini etindi ye aya kotala biso awa. Est-ce qu'il y a un problème nini amoni que non ce qui présence ya nzambe te nesika oyo eloko moko sala mate. Alors je vous laisse suivre les images mesdames et messieurs, bon moi déjà nde tozala ki kuna tozala ko soma moi eloko moko to ye to kiti et puis je vous laisse suivre les images comment esika wana oyo bana bazali kolala bana bazali kolamuka environnement ya bana bazali kosakana ezali ndenge nini. Alors quel parent ko permettre que bana na ye bakola na environnement moko ya malamu te. Alors suivons cette image et puis tokana li solo muke oyo prophète Henri akosolola na bana pena responsable sima tokozwaye mangonga muke pour l'interview. Nzambe tiki prophète avina maboko na yo pambule bakse sebe nzambe fungole banjila nzambe tikete oya na nzambe bakse sebe nzambe tikete ministère ne kende liboso nzambe tikete ona saki ya okanga nzambe ba kofunga na kombo na nzambe pambule bakse sebe nzambe tikete skambongo nzambe tika okaka mukete nzambe natime esime sa malade kat na nzambe natime esime sa funal na kombo na amen. Pambola biso ensemble na bandeko nyonso bazolanda biso de partout dans le monde entier kola pambola bino toza awa na orphelinat les cris des orphelins esika wapi papa Aaron Kutesa azoveille likolo ya ba âme nyonso oyo bozomona prière oyo boyoki bano basali eza na impact likolo ya vie ya mutu koki komona bana boye bayebi kobondia te bayebi nzambe nanu malamu te peut-être mais parce que kaka baza baorphelin nzambe aza papa na bango et nulle part nzambe aloba na bible kaza nzambe ya bato baza bariche aza nzambe ya bato baza baministre mais la bible dit que Dieu est le Dieu des orphelins et le mari de veuves. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe des orphelins à recevoir au centuple il y a oyoye apesi. Pourquoi je viens ici pour ça là donc prière au bana basali et affecté ainsi et affecté pe bateau bazana simananga oyo ba soutenir action oyo fait que toya ko lukela bana oyo ata eloko ya muke ya kolia. Bible zoloba na Esaïe chapitre 58 verset 5 à 6. Bible lobi oya opesa na oya sangi lip eloko kolia pesi eloko kolia.
oyo azangi elamba péché elamba, la gloire de l'Éternel est kotambola na mutu wana et sa guérison germera promptement. Cela veut dire que il y a des gens, papa Dona, oyo baza na ba problème na ba vie na bango. Mutu musu ana posa bota. Abondela mingi. Abondela mingi solution ezate. Voilà. L'une des solutions au mutu wana kozwa mwana. Et ceux qui mutu wana se décider à soutenir donc obo. L'une des solutions à délivrance au mutu ko bana kotambo na gloire ya mutu. Et ça lorsque mutu a se décider à kopesa bano bazangi kolia. Apesi bango ya kolia basangi ya kolata apesi bango ya kolata na tiaka ba témoignage na solution na ba témoignage na kotia siko oyo action de sala ki ba basona ki ba orphelin comment est-ce que bazo témoigner nzambe après soutien na bango bakambo nzamba saleli bango. C'est-à-dire que lorsque nzamba pesinga vision ya côté ya pour ba mona miracle, il m'a recommandé deux choses. Ya liboso bato ba sala ka ba représentation afina bango liboso nzambe. Ya mibale bato ba se destara ko soutenir ba orphelin. C'est-à-dire que ba orphelin baza bo muto ndimi ko soutenir bango, ko lukela bango ya kolia ya komela. Automatiquement muto wana azomona miracle tu ti contact ndenge na lobaka chaque jour. Parce que nzamba za nzambe ya bana o. Ezana ndeko moko atolanda nga bana ndeko moni bango boye baza nombre oté. Basé belé juste après awa. Bozo mona to démarrer sur mutuka to kene seka oyo ebele baza kuna ils ont orphelin moko et seka o bazali mais bon moni ba image parce que esika baza awa na ba image botali ba ko tia bango nyoso ne sika ote il se pose de problème bon moni ba image érosion eza pembeni bano baza kuna baza bana mike awa ne to fanja bo déjà mbule ya likolo na comme ndamu tema ko tungisa que soki mbule betimi balé na ba image bon moni oya makashi. Na éviter quel sera le sort de tous ces enfants pauvres malheureux au bazar. Maman moko azolandanga, papa moko azolandanga, ndeko moko azolandanga frère sœur moko. Nzamba simba mutema na yo que autant la degré problème na yo mais on dit que cause de longue solution ce qu'on dit ko soutenir bana o nga prophète Henri na bonde la pona yo. C'est-à-dire que ceux qui mboule betika mi balé mi sa to makashi. Je sais pas quelle sera la vie abano nyonso mikebe balali sko na butu mboule bandi. So botali en face bomo na ba image banda ko ezalaki awa ezalaki bote banda ko ekei nzela pena venu ekei banda ko ba famille ba kufi eroso emeli bato donc rien n'empêche que le beta moko mi balé emela ba ndako pe oh isa bodaya muke soki deux chambres soki chambre moko na salon ba garçon balala na salon bana basi ba bundai na chambre kuna bomoni image ba mbeto bazola lela vraiment c'est malheureux Nzamba za papa na bango numéro 1 yo zo landanga nanga ensemble na bino nyonso tokomi ba papa na bango ba maman na bango o tozo vena ba âme na bango à ce que je sache papa Aron ye moko ndazabo akokokate ko ye moko boti transoki 40 bana te nazo bokola bana ona mutia malamu plus de 40 enfants boy o azo bokola na lisungi ya zo uta de part et d'autre et lelo beaucoup tout dans banana ya nazoka ke bameli atati na mte bana tongo vous imaginez ce que bana oboye mona moka ya mapasa mike wana yela ngai omona mona o ya mke boye banda tongo mama ozolandanga papa ozolandanga bameli tite ces pauvres enfants comme ça depuis le matin siko baza boye pe belé bameli tite depuis tongo. Pourquoi? Parce que eloko sunga bango ezate. Mais yo zolanda ngwana na ba problème. Makambo esimba te na vie na yo. Oza na problème, oza na posa délivrance, oza malade, oza na posa bana. Makambo za ba instabilité otungisa na vie. L'une des moyens au muto kozwa délivrance, comme on a miracle, comme on le beau Nzambe, c'est lorsque tu soutiens bana o. C'est lorsque kanisa li bana o. Nga je me porte garant ya ko bonne la peau na yo. Afin que Nzambe a libéré miracle liko la vie na yo. C'est que moi je vis au nga prophète Henri qu'on a vécu à Canada alliance na ma pamboli le boko Nzambe c'est à cause de acte oyo. C'est à cause de acte oyo et Nzambe a pambola nga, je ne manque pas Satan a simba nga te non parce que c'est spécial mais parce que babilo oyo bombi ngai. Ce qui mutalinga tele me la vie na nga na molili to wapi le sambo bano basalinga lelo e hotel me rogangela yi. Et il y a aussi ma vie. De la même manière que na lingi prochainement,
L'autre journée. Le 6, vendredi. En tout cas, avant qu'il soit jeudi, awa soto démarrer mutuka toke seka bana mikeo baza sous kuna na ndako musu parce que moi ba sangisa bango awezate. Bon mona quand même. Et kuna seka bazali bana problème ya loyer sili ba koti nyongo. Moi ba na bango na so awezate. Aweza mukie en plus danger liwo eza pembe na bango. Bon moni salité kuna typhoïde malaria et tout ça so bana baza kuna moi ba na bango awezate. Kuna baza na moi seka ya mobe bazula ki bango mais ba ndeko ba porter ki garant ya ko soutenir bango. Bah, soutenir nyongo, il faut payer $250 par mois. Aux Olandanga, papa, maman, aux Olandanga. Problème na yo nzamba ko régler on soki off. On dit mieux foot ata moi moko. C'est $250. Nga prophète Henri na bonde la pona yo. Na bonde la pona etika loko la représentation vina o liboso nzambe. Et que nzamba peso bana, nzamba peso musala, nzamba peso stabilité, nzamba peso prospérité, nzamba peso gloire na sa mabele, ozo succès na sa mabele. Ne fût-ce que un mois, le $250 on a tout foot. Et si vous avez 3 à 4, si vous avez un engagement avec le foot, en fait, il n'y a pas de choses, il y a pas tout le cas, c'est comme si moi, les bosses, c'est que ça, moi, bien, bien, et que ça ne pas mboli pour nous. Moi, le prophète Henri, c'est que je suis, et ça, conséquence, il y a un acte, on a ça là. Et ça, conséquence, ça, c'est un orphelin, et ça, conséquence, ça, c'est un veuve. Nzambe alola kanisela ngai nazo ko inviter aussi ko na prière ya reçoit ton miracle mais na seulement et ça condition te mais na recommandation seulement au soutenir bana ol bana tongo baliete na oni magayo lobi tango ta l'émission nga oy oroti na mbongwati na ya tongo ya poko to eli bango ne komonana mais tu ka na semoule tu na na loso tu na jus tu na sucre ba oliango sko na nini masango pamba loso pamba. Et ça demande de moyens pour les aider. Problème primordial et sika bazali. Balumo et sika wana. Tocha ba moyen tocha nzambe na épreuve. Tout le monde la bango ne sika oyo. Afin que ba comme ne sika o bano boy baza la calme. Ata basangi ba boti. Imaginez que ozo landanga yo ozo nanga papa maman. Yo ne mutokufi. Bana no batikali siko boy. Et que si on a évité parce que na bango ndengeni éviter ce que balé to balé était okena na au-delà au kufa tano ko na sama belé soko za kiona esa ko souhaiter bana na obena sa na mosia moyi bazanga tatia ko mena tongo ya mikie boy makambo na solo bana so ba que eko simba fina yo na koza la to bano ba koza la nzela lipamboli pona yo et que prière ba sali pona ngai a et simbi non seulement nga mais simbi pena bateau batinela kinga quelque chose pour na atana semoul o na ye nango atana loso o na ye nango et impacter ba fina bango et puis ba ko témoigner nzambe et na so bondela que nzamba sunga apesa bino ba moyen bozo landanga mutema ya ko sunga pour comprendre que l'une des moyens au recevoir miracle j'insiste na vie na yo tanga Esaïe chapitre 58 verset 5 à 6 l'une des moyens au recevoir miracle c'est l'acte que j'ai commis na bandeko to sali yango nzambe a okanisela biso nzamba lola apambola bino jeudi prochain nabi jeudi prochain na ko kende ko sala lisusu action et c'est ka bano batrem ko atwe aw bano baza kuna pe to biso ibale to baliete mais kuna to kende jeudi na ko ya jeudi lisusu je promets na ko bunda même na be fort na ngamo ko na ko ya mais muto lingi akota na avant na to za prière ou zo banda mardi mercredi jeudi offrande nango et ça pas ba orphelin. C'est-à-dire que déjà on s'enregistrer ce que au sunga bana au sungi on tindi quelque chose to enregistrer na prière wana ya mardi mercredi jeudi offrande wana nyonso to ko yana ngo pa ba orphelin kuna na ngambu to pesa bango eloko ya kolia ya komela yo poso la ndanga ozana bakoli ya bilamba ozana ba carton ça la carton bilamba ozana ngo belé siko zali ba kozo na psa wana même mon numéro est affiché là c'est bas écran na bino numéro na ngeza affiché derrière 00 243 90 38 60 613 00 243 90 38 60 613 et ça na bas écran na bino vous ko benga pour s'enregistrer pour la prière et puis jeudi tango tozoya to memeli bango offrande wana nyonso po baso mabilo kolia to so mabilo ko to memeli bango et bango to ko tombola mingongo ko bondela pona yo muto ko sala yango
soki ozwi miracle te seke nzambe alisu na bomo ete mbula eza likolo moye tokumbeleza te nzambe alola apambola bino na bondeli ke makambo oyo esimba vi na bino nalingi avant nasisa nabondela mpo na bano nyonso afin que grâce à nzambe na biso la partage na bango tobondeli éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob na recommandé bano nyonso epa na yo Zambe bakanaka te kozala borphelin na se ya moi bakanaka te baparent na bango babwaka bango mais za circonstance oyo ekomela bango mais nayebi un jour Mephibosheth na circonstance ya guerre akweya abuka na makolo mais un jour afanaka mpe na ndako ya roi nabondeli epa na yo Seigneur de gloire bomba vi ya bana oyo batela bango bundela bango longisa bango na bitumba nyonso ya molili tika nzambe mutu nyonso akopambola bango yo pambola ye mutu nyonso akokanisela bango yo kanisela ye yoka koleya na bango na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth koloba kola en grâce en statut parfaite liboso na yo Seigneur nabondeli epa na yo malade kufa réclamation musika na bango au nom de Jésus-Christ Seigneur zwa charge ya bana oyo nabondeli yo papa zwa charge ya bana oyo nabondeli yo s'il te plaît zwa charge ya bana oyo nabondeli yo s'il te plaît Seigneur zwa charge ya bana oyo dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth soutenir bango nzambe pour bana papa te toi tu es le père des orphelins et le mari des veuves na kombo na Yesu nabondeli bongo amen amen. Voilà, nous voici à la fin de notre émission. Mboula pesa likolo, tozo banga pe mboula ngo sobe beti betel bebiso ici ka pesa muketo kota neng. Alors prophète rapidement tozali kokende. Alors dans habité ezali parce que prophète Henri mbongo isa peut-être comme belé nini présence na yo visite na yo na kati sika oyo ezali dit en quoi? Non, c'est pas parce que mbongo est comme belé. Mais c'est parce que naza ko accomplir maloba nzambe. C'est la religion pire. La religion pire et parfaite. Au Bible, ils reconnaître c'est lorsque tu es orphelin. Et na sala ngo pona pa mola pe bano bazana sima na ngai. Oyo batinda quelque chose na bango, lokola ba offrande pour te soutenir bato. Ponga na yebi que deux moyens oyo nzamba benga na ko pambola bato ko délivrer bato. Eza ba représentation pour soutenir ba orphelin. Alors je recommande à mes enfants passer à la kaboye pour bambo na lobo kwa nzambe. Tellement c'est le souci des âmes que je conduis. Et souci peut y a bana il y a pas si boye. C'est pourquoi je viens pour rendre visite afin que les aloko la libonza ou ils ont ben de la mission miracle et pas dans nzambe. Bana zo na bata cible un miracle. Ko présence na yo tango yo mo kiti sur place au moni peut-être étant au bano bazo vivre la place bazo la là badra bazo finika est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour na bana ou bien leur vie est nango c'est limité nango? Si la Bible dit lorsqu'il y a encore le souffle, il y a encore de l'espoir. C'est mon dozo bikana na se moi non na kufite espoir ezana. Espoir ezana. Bano zo mona oyo espoir ezali. Il y a beaucoup des orphelins oyo badaba konzilelo. Destina via mutu nzambe nda yebi yango. Nzambe na yeba ka destina via mutu. Certainement badra bazola ila za kitokote ba mbetu za kitokote donc nyoso da bien te. Mais espoir il faut ezala. Gloire ya nzambe ko localiser bango. Bano zo mona o lobi ko ba ministre. Lobi ba ko ba député, lobi ba ko ba minene. Mais muto sunga bango po ba ko na niveau wana. Nzambe akozanga te ko kanisa la ka vie ya mutu wana pe ya bano ya zobota. Pe ya bano ya zobota. Est-ce que autant yo ki lisolo ndeki ya bana mibale oyo memi ya ba jimo oyo kena ba utobwaka bango ya pas 3 mois passé donc kana ba azo bana ba utuko bwaka bango na poubelle nde papa na biso Aaron akiko lokota bango atie bango autant yo ki lisolo wana prophète Henri eta ke mosali na nzambe et au sujet ya ngondenge ni ça fait très mal. Ça fait très mal. Zamba ko pambola mutu te ba po mutu a saboter li pambola nzambe. Quel que soit les moyens ko koyela bana bazali pamboli. Ils ont fouillé en train, ils ont bénédiction. Attaque et l'indengeni, moi nazali pamboli. Parce que moutako kwa kabana, a bafoué, a foulé grâce à Nzambe na samabele. Un, vengeance à Nzambe pour les bana ol. Et zalikola vinaï. Et aux alikolo ya vinaï. Mais c'est difficile, ça fait mal de voir quelqu'un à boti bana pas bois qui bango boy. Bana kitoko boy. Heureusement, lobi de éviter oya obala nani, de éviter obala za nani na vie. Mais après, je répète que nous sommes en lobby.
ipamboli yozali kola mutu na biso to soingi bango ba koma lobi. Donc ça fait très mal et bato va boire kabana ndengwana le le jugement de Dieu c'est là. Bino ba boso na biso atoki na orphelinat les cris des orphelins toyaki awa quand les prophètes autour ba keno isika o ba fandi érosion o ndako za mukie. Alors ba diviser bango en deux parties atoye place moko et puis toke sous pour rendre visite na bana muso mike o bazakuna. Alors lisolo ya bana oyo mibale sali pena pasi makasi baza ba jumeaux oyo za mwasi oza mobali bautaki kobwaka bango ya pas longtemps bautaki kobwaka bango nde bomoni au moins présence ya prophète Henri pona bana oyo bazanga ta ya kolia na ya komela te nyonso peut-être ya lobi yango ba prophète Henri na yo ensemble to continuer totala ba o bazakuna et puis voilà tout ça la grande ngona c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. Toujours continuer car on est tout ça qui vino qui est là tout ça qui bon on a visité à orphelinat les cris des orphelins donc nous étions là-bas tout ça qu'on a commune moko bazaka na même commune na commune Ngali mais précisément na Ipen et qu'on a tout ça qui na venu côté de référence les général Maé les références et tout le monde côté général Maé toyé côté à Boadi parce que pour expliquer qui bino que orphelinat bana baza tellement ébélé bana ya ba kolo bazali ya mikie bazali. Alors par rapport à la condition où ils allaient kuna côté général Maïle érosion insécurité et tout ils allaient qui vraiment malamuté que no bana musus bana nyonso bazala kuna parce que bana baza tellement ébélé les to uti kuna bomoni déjà nini e salameli kuna. Alors koya to ye awa to polina bambula soki bozomona to poli vraiment na bambula bomoni comment to yene to bunani potoya couleur merci na image au batali mutu kezo kota vraiment na kati ya mai. Donc déjà avant na boko ma isika bo kende nzile za no mabe c'est-à-dire que no place pe bo kende ezapeka bongo kaka. Donc to kuti pe bana couleur zo bana bazolia le bata prophète Henri bana bazolia loso ya pembe na moni kutu basisi bana mo loso ya pembe ba chate lo côté ka ya pembe kaka bongo balambi na ebite so est-ce que bongo ekotaki papa Henri je sais même pas comment beaucoup parler prophète Henri. Les temps que nous sommes arrivés ici, il y a petit banana, il y a enfant de belé belé bazotala avant les temps que parents et le belé n'engeni, c'est que mon sang n'engambe. Bible lobby à toutes circonstances, beaucoup mis ensemble. Amen. Moi je bénis Dieu pour la vie à Abana Nyonso. Je dis toujours que rien ne peut arriver sans que Nzambe a ordonné à moi. Nzambe et puis pourquoi ordonna bana o bazala bofene bango balinga bangote mwana moko ta souhaita kazo kola papa na nga fama wana ofana tika na moko azaka te. Ce sont des circonstances de la vie où comme ça biso na étape où ya vie. C'est comme j'avais dit na bandeko esika o toza awa déjà esika o tozo futa $250 par mois au déjà garanti et si bah continue nyongo donc ce qui le don mukolo pas moi c'est décidé que babimisa bango pour ba consommer ba komiko kuma na ba nyongo alors tous ces enfants iront où est-ce que ba ozongi sa bango na esika kuna to uti na érosion o linaze ba butene mbule beti boye c'est malabiso. Donc je tiens tellement à aider ces enfants. Ça fait très mal mais Nzambe oza papa na bango asungaka bato ba soutenaka bana o. C'est pourquoi je fais appel à vous tous. Nga nazoliarango toujours na maloba Nzambe na portion ya miracle. Olingi omona loboko Nzambe, olingi omona solution na ba problème na yo. En dehors il y a ba pouvoir, il y a représentation, il y a le pouvoir de l'aide des orphelins. Oyo soutenir les orphelins. Gloire à Nzambe bandi ko ngam na lobi tes écritures Ésaïe 58 5 à 6 Bible lobi la gloire de l'Éternel et bana kota mwana mutu wana et guérison na ye ekoje. Donc c'est à dire que mutu za malade ici face un orphelin moko Nzambe robikisa ye. Voilà. Oh maladie ezaka maladie en toute beauté. Il y a des maladies aussi spirituelles. Blocage, freinage, voilà. Tout ba maladie spirituelle. C'est à dire que mutu so qui a soutenir orphelin to veuve moko. Du coup, Nzambe a fait sa guérison, et sa délivrance. C'est pourquoi la prière n'a pas mardi qui jeudi.
na bato bana mardi ti jeudi olanda ngai numéro na chose affiché wana sans enregistrer na prière wana parce que offrande na yo oyo kosuni ba orphelin to kosomba biloko to ko na ngomoni ko to tiki biloko mais awa eloko pesa na ngeza to kuti ba lo so pembe ka bo ezanga eloko likolo ozana problème ozana mutamuté ya malamu olingo soutenir bana oyo omona ka muta confession ko sala kambo wana te déjà vous voyez na ndele au cœur des nations to continuer ko sala et aujourd'hui je suis venu moi-même na papa Dona en fait ouais kosonga bana oyo contactez-nous soutenez ces enfants to koyé la bango omona ba image afin que nzambe nga na bondela pona yo mto jona nanga miracle na nzambe délivrance nzambe ezala vraiment partage na bino. C'est un peu ce que je peux dire, j'ai tout dit déjà dans la première partie et c'est la priorité des bosses pour nous. Nzambe pas bon la bino. Ouais, voilà. En fait, et ça, mon amour, ça na mon amoké. Mais moi, on a ça là pipi au moins après 10 minutes. Après 10 minutes, papa. Après 10 à 15 minutes, moi, on a ça là pipi. À ça, mon amoké. Wapi. Ah, y'a qu'un ah. Mais la 10 litres à maille. Voilà. Comprenez? Y'a qu'un ah, comme tout passe ici. Bah c'est les joies quoi papa. Soyez. Les joies penza. Soyez. Ah quand le beau passe hein. Ah fan. Donc prophète moi on a azomé la 10 litres ya mai. Moi on a oyo asala la pipi après au moins 10 à 15 minutes de fois ça la pipi. Donc, ils ont vraiment maladie, c'est que il faut qu'il y ait un hôpital pour que nous battions la qu'est-ce qu'on va avec l'enfant. Donc, ils ont vraiment la maladie qui est dans la zone. Je crois que de Komoro est un terme malade. C'est une maladie. Moi, je suis maladie. Moi, je suis à chaque 10-15 minutes. C'est une maladie. Je vous prie, mes frères, aux apparents, soutenons cette petite fille. Tout le monde est à l'hôpital. Et que déjà à partir de la semaine prochaine, nous allons pour ça, nous allons qu'est-ce qu'il faut pour tout le monde à l'hôpital. Je vais le rôle à moi afin que nous allons récompenser. À cet âge, c'est impossible de dire qu'il travaille à 10-15 minutes après. C'est impossible, c'est une maladie. Alors il faut l'amener à l'hôpital. Zambia Sungabiso, avec le peu que nous avons, Pena, les Sungia, Yozolandabiso, tout le monde est à l'hôpital. Prochainement, pour mon image, tout ça est à l'hôpital pour nous soigner, afin que tout PCP espoir, assurance à vie, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle sera demain. Peut-être que les Sungi n'ont pas bien moi, et au salaire que Nzambia Lola. Akanisa la pe bana oyo boti des fois on a mwana moko malade na ndako na bana bota mwana moko za malade soutenir mwana oyo ngana bondela pona yo soki nzambe a opesa guérison na bana na hotel. Vraiment que Dieu vous bénisse. Les images parlent. Nzambe azoliti vraiment to comme na soka ya traiter na biso mkola lelo na visite to ki nango papa Rance koza likamba loba. Donc, s'il vous plaît, responsable, il y a orphelinat, écrit des orphelins, à recruter ça, l'ayé, il y a responsable, il y a place de outils, il y a place de commis awa, il y a responsable. Alors on a évité Koki Kolobani par rapport à la visite, il y a prophète et puis moi il y a moko à faire vraiment pour la visite il y a prophète. On a remercié Nzambe et puis on a remercié Soussou. Humilité à prophète, qu'on dispose tanaye, qu'on tika ba occupation na yenyoso, aya qu'on rende ba nos visites. Et puis que ils a donné à tout le monde et ça n'a pas ça l'ensemble belé, ça n'a vraiment na likabo ote. Et ceux qui au monde musala nzambe a tout ça la makamba boye. C'est vraiment à sa moto et tout le monde na scène doctrine. Vraiment présence à Moussa Nzambe katina oesika na yebi que nzamba opesa biso ba solution ebele à travers prière na yebe présence na ye.
ndako oyo eyambi kosala nzambe eza ndako moko eza beni tondimi ke makambo so ezalaki biso kokoso na présence ya mosala nzambe nzambe akofungola biso baporte et puis ndenge afungoleli bana o motema je crois bien que bakokoso totraverse nango mikolo ata na 2 mois oyo etikeli mpo mbula esila bana oyo bakozwa sourire à travers visite ya mosali na nzambe yango bino bato bozolanda biso vraiment oyebi biso te mais à travers chaîne oyo à travers prophète Henri à travers papa Dona boza na facilité ya koya ko rendre bano visite pe ya komona bango na musika to na pembeni c'est que atoza musika oza capable de soutenir bango atoza pembeni oza capable même yo moko oye nyonso kokoma okuta bango lokola ba weekend batanga te ba samedi okomona ke bango nyonso bazalaka bana oyo tous les décembre baza 61 donc eza facile kuna na baza 61 donc kolia na bango tongo pokwa à défaut ozotala keno bakoki eza te mais eza obligatoire pour moi na muke kopesa explication te ke ndenge eza boye lelo na zwi te bokanga motema donc wana akoyoka yo te alors toza vraiment na posa ya aide na bino et permettre bana oyo place oyo po babengana biso te bano bakoma libanda te esengi tofuta 250 soki okoporte garant nzamba pambola yo so po koloba ke chaque fin de mois nakopesaka contribution na nga mpona loyer problème eza te awa na terrain tozali mai basombaka yango chaque jour po mai bapompe ezali ekobima ta une fois par mois otala bana ebele boye donc mai toza obligé kosomba yango mikolo nyonso siko mbongo yango eza combien oyo bakolia oyo bakosomba mai yango ozomona ke babesoin eza ebele na ka ya mwana oyo bauti olakisa bino soki omoni ndenge eza wana santé na ye ozomona lokola mwana ya inane mais orga aza deja na ba 3 ans azokende ba 7 mois azotambola te ozomona kaka ndenge aza wana malgré azolia mais azomela 10 litres ya mai kosuba ba 10 à 15 minutes asubi somoni bilamba na ye pola donc ndenge eza wana okokuta jamais elamba moko eza okawu po azosuba air nyonso eza vraiment makambo kokoso makambo eze mwa ebele vraiment bo tia biso maboko nzamba wazande mpona kopambola bino. Merci. Presque nous sommes le bami. Koulia basé les chocs à caméra qu'on n'est pas à bana. Presque nous sommes d'être au lobby. Comme nous sommes à visiter la mission Mokonanilo. Makambo ya confédéré aussi Koloba. Yangoana. Voilà. Donc ce sont des enfants. On confédéré aussi Koloba Yangoana. Pas numéro de téléphone est affiché. En tout cas bandé pour tout ça là. Bolamu pour la rater. Image à bana Yangoana. Alors continuez toujours à nous suivre sur Nouvelle Tendance Télévision et n'oubliez pas de vous abonner très surtout. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci à nos abonnés. Ceux qui n'ont pas mis abonnés dans la profitez de l'occasion de l'émission Lilo pour s'abonner. Merci pour nos partenaires. Merci pour nos soutenir partout à travers le monde. Et je vous dis au revoir à la prochaine. Atanazalina papa nangai, atanazalina mama nangai, akolinganga telokola Yesu, Yesu nanga wa mikolo nyaso. Atanazalina yaya nangai, atanazalina mobali nangai, akolinganga telokola Yesu,
Yesu nanga wa miko